Shalom, shalom, na balandi nyonso tu ya émission Kombola Kombola Bopeto. Kombola Kombola Bopeto, et susu na kati ya bandako na bino, na kati ya mabota na bino. Et pona kosala mwa exhortation, ko exhorter ndeko moko, ko exhorter mama moko. Mama oyo azalaka na kati na ba occupation ebele. Mama oyo aza na bana ebele. Mama oyo aza na misala ebele. Mama oyo aza na horaire moko oyo ezali surchargé. Mama oyo penza makambo na ye ezwaka penza temps mingi. Alors na kati na batan wana nyonso aza na tango te ya kosalela Nzambe. Pourquoi? Parce que aza trop occupé na ba activité ebele oyo aza nango. Musala na ye epai, kokipe bana epai, kokipe mobali na ye epai, kokipe ndaku na ye epai, donc kokipe ba makambo na ye epai. Alors na kati na yango aza vraiment kotala pa aza komona ke non ngonga pona Nzambe eza te, ngonga pona ye kosalela Nzambe eza te. Azomona vraiment ke moye asalela Nzambe eza te parce que ta na ye ezo permettre te. Mais mama na ye kolendisa yo ke na kati na ba occupation na yo c'est possible aussi o planifier lisusu malamu pona oyeba na kokotisa pe tango moko pona kosalela Nzambe. Nazali kotalisa yo ba photo oyo pona kolakisa yo ke eza pe na batu mususu oyo bazalaka surchargé lokola yo. Eza na batu mususu oyo bazalaka pe na ba horaire ebele ya ba misala, ya ba klasi, ya bana, ya mobali, ya makambo ebele oyo akoki kozala nango na se na moi oyo. Mais okomona ke ba mama oyo baza ba mama oyo bazopesa priorité na Nzambe. Parce que Bible lobi na biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Tango Nzambe azoyebisa biso to racheter le temps parce que toza éternel te sur la terre. Toza ba passagère baleki nzela na se na moi oyo toza éternel te. Alors durer temps oyo Nzambe apesi yo na se na moi oyo osengeli na ko profiter na yango osalela Nzambe. Tango Nzambe aza kopesa yo makasi, tango Nzambe azopesa yo bomoi, tango Nzambe azopesa yo nyonso oyo koyo kozala, osengeli ko profiter kosalela Nzambe na tango wana. Na 24 heures oyo Nzambe azopesa ko mokolo na mokolo, yeba kozwaka pe part ya Nzambe, kotiaka pe part ya Nzambe. Kolukaka te o consomaka toujours tous les 24 heures wana nyonso ezala consommer kaka pona makambo na yo. Lukaka pe ke non na kati na 24 heures wana ezalaka na ngonga na Nzambe pe na kati. Ezalaka pe na tango na Nzambe na kati ya ba programme na yo. Espace ezalaka oyo Nzambe akoki pe ko se retrouver na kati. Amona pe ke ten na pesa ke 24 heures du temps pona asala makambo na ye, me na kati ya ba makambo na ye a disposa ki pe mwa ngonga moko pona nga. 2 heures du temps moko boyaki ka pona ngai. Nzambe akotonda na esengo tango azomona ke na ngongo oyo azopesa ona se na moi oyo ozozala pe na ngonga oyo ozosalela Nzambe. Mama na kokonseiller yo salela Nzambe tango oza na bomoi, salela Nzambe tango Nzambe azopesa yo makasi. Ndeko nyonso olandaka émission Kombola Kombola Bopeto. Kombola Kombola Bopeto eza wana pona kosunga yo, kopesa yo coup de pouce, pona ko encourager yo kaka na makambo ya malamu, kaka na makambo na Nzambe, ke okoki kopesa Nzambe ngonga malgré ba occupation na nyonso oza nango. Kotala ba photo oyo nazo faire dérouler yo, eza ba mama oyo basalelaka Nzambe, ba mama oyo baza na kati pe ya ba occupation lokola yo, baza na bana lokola yo, baza na misala lokola yo, ba msusu bakendaka pe classe lokola yo. Mais okomona ke ba mama o malgré na kati ya ba occupation na bango basalaka tout ke bayeba pe na kotia temps ya Nzambe na kati ya koservir Nzambe. Eza na ba mama msusu oza komona wana, ba msusu baza na bana 6, ba msusu baza na bana 5, ba msusu donc baza na bana 3, 2, 1. Mais okomona ke na kati ya bana o baza nango, malgré baza na bana, malgré baza pe basi ya mabala, malgré bakendaka misala, malgré bana ba activité na bango, mais basala tout
ke bakotisa pe temps ya nzambe na kati basalela nzambe na kati ya baprogramme na bango bakotisa programme ya nzambe batia nzambe na première position e nzambe oyo bango batia na première position nzambe wana pe ayebaka toujours na kosala bango bolamu ndenge alobi na kati ya maloba na alobi vous me servirez et moi l'Éternel Dieu je vous bénirai. Mama oza na posa ya lipamboli oza tango nyonso koluka lipamboli na nzambe ke nzamba pambola yo nzamba pambola yo nzamba salela yo likambo songolo pakala mama yeba kosalela nzambe pe salela nzambe na motema na yo mobimba salela nzambe na motema na yo mobimba tangu yo kosalela nzambe na motema no mobimba mama nzambe wana oyo atikalaka na nyongo mutu te oyo atikalaka na nyongo mutu te alobi ce qu'un homme aura semé il le moissonnera oyo alobaka ke soki bosaleli nga na kopambola bino nzambe wana akopambola misala ya maboko na yo akopambola progéniture na yo akopambola misala na yo akopambola makambo nyonso oyo ozosala tangu yo ozotika ta na yo ozodispose ta na yo mpo na nzambe nzambe wana akozanga te kopambola yo nzambe wana akozanga te kosalela yo makambo ya minene mama yeba koluka lipamboli mpo na ndako na yo yeba koluka bénédiction na vie koluka ba bénédiction na te na baimposition ya main ke baimpose yo loboko mpo pambwama me luka bénédiction na kati na kosalela nzambe luka bénédiction na kati na koservir nzambe tangu yo ozosalela nzambe je te dis et je t'assure que okozala jamais déçu okozala jamais confondu nzambe oyo aza mofuti malamu akofuta yo nzambe oyo atikalaka na nyongo mutu te akosepelisa yo alobi ke aza mwana na moto te po akosa azalaka toujours derrière sa parole pour l'accomplir donc soki alobi liloba alobi ke azalaka mwana na moto te po akosa donc tangu ye alobaki liloba oyo vous me servirez et moi je vous bénirai donc elingi koloba ke soki yo osaleli nzambe pe na tour na ye par na ye epa na yo ezaki akopambola yo donc yo ozopesa nzambe service nzambe na retour na ye azozongisela yo nde mapamboli yo okotiseli nzambe service nzambe na tour na ye apamboli yo eza lokwa nde tokendaka kosala mosala mutu moko te akendaka kosala mosala pe azongaka na fin du mois bafuta ye te tozawa biso nyonso toyebi ke soki osali bakofuta yo soki osali bakofuta yo na fin du mois okomona ndenge osalaki ndenge pe bakofuta yo ndenge okotiselaki batunti na yo do ba air na yo yo okotisaki nde ba air pe bakofuta yo ndenge kaka mokili fonctionnaka na makambo wana c'est pareil aussi avec Dieu ye akoki kotikala na nyongo na yo te ke asalisaka yo musala moko oyo ke okozala na récompense nango te non ndenge alobaka okoki kosalisa mutu musala ya ofele te c'est pareil aussi avec Dieu ke nzambe akoki kosalisa mutu musala ya ofele te ke osaleli ye bongo musala wana ekende na mai ke osaleli ye sans pour autant ozwa récompense ya travaux wana osali non donc ndenge tokotisaka na fin du mois bafutaka mutu eza pe pareil epai ya nzambe tangu yo osaleli ye yebake ye sikoyo na tour na ye tangu yo osaleli nzambe eza lokola okotisi nzambe nyongo tango oservi nzambe eza lokola okotisi nzambe nyongo alors nyongo wana yo okotisi ye akotikala te atikala na nyongo na yo eloko nzambe aboya eza ya kotikala na nyongo ya mutu eloko nzamba boya na vi na ye eze eloko ya kotikala na nyongo ya mutu nzamba alinga kotikala na nyongo ya mutu te alingaka jamais kotikala na nyongo ya mutu jamais alinga kotikala na nyongo ya mutu ye alingaka ke soki yo osaleli ye pe na tour na yo ifo afuta yo amonaka oyo nyonso mutu apozaka na se na moi oyo
acte nyonso yo pose, service nyonso yo kosalela ye. Yeba ke okotikala jamais impayé. Okotikala jamais impayé. Nzamba kofuta yo. Nzamba kofuta yo pe babengaka ye mofuti malamu. Don nzambe nenga zana aza mofuti malamu. Faso ya futaka ya kutululenga mokili te po mokili koyo kosala bope bafuti yo ndenge pende osalela kiti. Me ye tanga futaka afutaka penza malamu. Mofuti malamu. Mofuti malamu. Mama kotisa na kati entreprise na nkolo. Kotisa na kati entreprise na nkolo. Salela nzambe musala. Salela nzambe musala. Tango zana sena moi oyo. Servi nzambe. Servi nzambe. Kota na entreprise nzambe. Kota na entreprise nzambe. Servi nzambe mama. Servi nzambe. Nzamba kobosa na yo te. Nzamba kobosa na yo te. Sala ke nzambe azala boss na yo. Nzamba azala chef na yo. Okosepela na vi na yo. Okosepela na vi na yo mama. Na faire déroutele yo ba photo oyo pona kotalisa yo ba mama oyo. Comment est-ce que ba se pumonaki? Pona séminaire oyo tozalaki nango ba mama oyo ba se donaki corps, âme pe esprit na bango. Ba mi pesa ki penza. Po bazalaki na ba activité mususu. Bazalaki na ba occupation mususu. Mais na kati nango balobi te. Nzambe, il faut to salela ye. Alors ba mama o bazali ba mususu bako uta musala ba ye répétition pona oyembela nzambe. Ba mususu bazo uta classe ba ye pona koyembela. Ebongo ya boy. Nzamba pambola ba mama o tendenge nini. Lobi soki bomoni ba mama oyo nzamba tomboli bango na niveau ya likolo. Siko wana ne boko salela bango zuwa. Na place ya ko salela bango zuwa. Ngonga yango yokota na kati na elanga na nkolo. Nzamba lobi elangeza munene. Elangeza munene. Me basali nde baza mukie. Nzamba zana po ya basali. Nzamba zana posa ya basali bakota na kati na elanga na ye. Nzamba zana posa ya basali bakota na elanga na ye. Kolinga teka kozala muto vando kanga maboko. Pona likambo etali musala na yo omipesaka. Pona koluka mbongo oza actif. Ya koke koluka misala. Ya kokende ba classe. Ya kokende boy. Ya kokende boy. Eza mabeti. Po Bible lobi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tangu nzamba lobaki lolenge wana. Donc, eza te ke nzamba boya ki to liaka biloko ya nzoto. Nzamba ndima ki to liaka biloko pe ya nzoto. To liaka pe na biloko ya molimo. Cela veut dire, nyonso mibale eza très important. Nourriture ya corps, na nourriture ya esprit, eza très important. Mais mama, mitala, yo nourriture nini? Oyo yo, osedonaka makasi. Nourriture nini? Oyo yo, okufelaka. Nourriture nini? Oyo pesaka énergie na yo. Oyo pesaka corps, âme, esprit na yo. Est-ce que ezaka nourriture ya chair? Ou bien ezape nourriture ya molimo? Parce que il faut obunda pona l'aider. Il faut travailler pona l'aider. Ya o travailler pona o ya corps na yo, travailler pe na o pe ya molimo no po nyonso mibale eza de pair. Mais ceux qui ont négligé o ya molimo, o kangami kaka na o ya nzoto, ndeko nange kozala pasi pona yo. Ndoko mona batu mususu azo sale belé, mais mbongo yango pe eloka malonga salelaka nango ezalaka te. Aza ko se donner makasi na koluka. Mais tanga kozwa pe mbongo yango azosala nango eloko ya malonga te. Eloko moko te ya litombe ezomona na mbongo azozwa. Pourquoi? Parce que priorité na ye mingi apesi kaka na oyo eza ya nzoto. Mokomona mama mususu oyo ayebi ko partager na ya nzambe na ya molimo. Na ya nzambe na ya nzoto pardon. Okomona ke mama wana ata na mukie oyo akoki kozwa. Nzamba akoki kopesa ye sagesse ndenge nini na ko gérer yango. Pe oyo akozala pe na possibilité ya ko économiser pe économie na ye ekobana toujours kokende de mieux en mieux, de progrès en progrès. Nzamba kobana toujours kopambola ye toujours.
mais pona mutu o azosakana na makambo na nzambe o azonéglige makambo na nzambe akozala zwi mbongo atie na kati na poche nzambe atoboli poche na ye atie mbongo na kati ya kisangala nzambe atoboli kisangala na ye atie na kati na saki nzambe atoboli saki na ye. Pourquoi? Parce que azopesa mingi priorité na oyo eza kaka ya chair, azopesa kaka priorité na bilei kaka ya nzoto, mais oyo etali ya nzambe azopesela yango priorité te. Mama na ye koexhorte yo, telema, zwa makasi na makambo na nzambe, mipesa, salela nzambe tango oza na makasi, salela nzambe tango oza na bomoi, nzambe wana akokanisela yo. Soki peut-être yo oza na mongongo ya kitoko te, mongongo ya malamu te pona koyemba, okokaka koyemba te, tamso soki ozoyemba ezalaka toujours ba organe, mama okoki kosalela nzambe ata na kati na protocole. Nyonso yo kosalela nzambe yebaki okozala paye pona yango. Nyonso yo kosalela nzambe, nzambe akotikala na nyongo na yo te. Okoki kozala ta mama oyo akombolaka na ye kaka église po église ezalaka kaka propre, oyo asokipaka kaka na propriété ya église. Ata yango pe eza service. Soko ozosalela nzambe po bana nzambe baya na place moko kosambela nzambe na place ya propre, na place ya bopeto, nzambe akokanisa yo. Kosala kata be evangelisation porte par porte. Ba mama ozomona bazwa lisusu église te, ozotombola nefiske telefone na yo kobengaka bango, kolendisa bango, ko exhorter bango, kopesa bango makasi, ko encourager bango, baya kosambela, bamipesa na makambo na nzambe. Nzambe wana akokanisa yo. Ata ko partageaka ba video omoni eza ya malamu o ezali kolendisa, okoki kosala kanifiske ba partage nango. Ozo sala ba partage nango kotindelaka bandeko, koyebisi ko encourager bato na makambo na nzambe, nzambe akokanisela. Lukaka toujours osala eloko moko oyo ke nzambe akoki kozala glorifié. Eloko oyo ekoki kobikisa nefiska ata ame moko. Eloko oyo ekoki ko motive ndeko moko na makambo na nzambe. Oyo ekoki kopesa mutu moko makasi, mutu asa lembaki me na nzela na yo moto azwa su makasi ako continuer. Mama telema longwa na kati na ba raison, na kopesa aka ba raison longwa na kati ya makambo wana. Potango yo zopesa ba raison, mukola suka nzambe akotali so alobi tala, yo zali kopesa raison parce que nazalaki na bana mibale, nazalaki na libala, nazalaki na musala, nazalaki na boya, ngo na kozala na tanta kosalela nzambe. Nzambe akobimiselo ba mama mususu bazalaki na bana 6, abitala oyo azalaka na yo na mokile, azalaka na bana 6, bana 5, metala mama oyo azalaki toujours komipesa na kati ya musala na ngai, komipesa toujours na kati na makambo na nga, okozanga raison ya koloba liboso na nzambe. Yango luka kozwa ke exemple ya ba mama oyo ozomona ke na kati na ba occupation na ye ebele, aza na ba responsabilité na aza nango ebele, mais aza kosepumone kosalela nzambe. Zwaka bata bongo exemple, bazala modèle na yo po okoka kobika pe bolamu na nzambe. Mipesa na kati ya makambo na nzambe. Telema, mama telema, mama telema, mama telema. Kombola bopeto eza na kaka pona kosunga, eza pona ko encourager, eza pona kopesa makasi na ba oyo balembi, eza pona ko réveiller mémoire a batu, eza pona ko conscientiser batu ke mama oza wana kaka te pona misala kaka ya ndaku, pona kaka misala oyo ya kolesa nzoto te, mais oza wana pe ya ko emporter un plus na kati na musala na nzambe. Mema makamba malamu na kati na musala na nzambe. Mema un plus na musala na nzambe. Nzambe wana aozanga kokanisa ote. Nzamba pambola ba mama oyo kombola bopeto, ba mama oyo ya maison d'adoration, ba mama oyo baza ko se donner. Nzamba pambola bango, apambola ba mama oyo basomi pesa corps, âme et esprit. Nzamba pambola bango makasi, bomo bango nde bazana esengo, bazana joie ya kosalela nzambe, après avoir kosalela nzambe, basepeli bazoma ba selfie. Donc nyonso kaka pona lokumu na nzambe pona ko motiver ba mama mususu bazana na kovanda na kata bandaku. Donc botelema bozwa makasi,
botelema penda bozwa makasi tosalela nzambe elongo. Nzambe wana vraiment akozanga kopambola biso te. Vraiment totelema vraiment toservi nzambe wana akozanga kopambola biso te. Que Dieu vous bénisse. Bopambola bisika bino nyonso tu bozali balandi nyonso tu ya mission kombola bopeto. Totikala toujours attaché connecté na Nzambe parce que vie sans Nzambe eza vie morte. Vie sans Nzambe eza vie moko mobulu. Donc tosalela Nzambe tokozalaka jamais déçu na kati na service ya Nzambe. Jamais tokozala déçu. Donc tosalela na motema na biso mobimba corps âme esprit na biso et na suka nango Nzambe akopambola biso. En tout cas tomonani na ba prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.